Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi na ebisino epengi Fofana olelo bazobenga ye wazalendo ba wazalendo baza ba opinda baza ba patriote ya solo o bazo trahir nation te bazo trahir mboka na bango te biso lelo naza fier à travers musala ba bazobenga nga wazalendo nazo yebisa bino ba égyptien o bozomona lelo bozobenga bango ba boss bozobenga bango ba papa bonheur lobby ba kozala lisusu te. C'est mieux qu'on peut sa confiance dans Wazalendo. Pour Wazalendo, baza penda ba koloma bi. Pourquoi la lobby yango? Au moins, to beta maboko na docteur Kabe. Le docteur Kabe a abiso moko. Mais quand même, na besoin les Kanaga Katanga, et ça abiso passe. Et ça abiso mawa. Yango toza ko dénoncer moi avec beaucoup d'énergie. Depuis Tchombe, Bangala ba sepela ke Tchombe azande kuna biso. Na ba Congo ba sepela ke Tchombe azande kuna biso. Okena ba tetela, mena makambo nyoso. Ba vrai katangé. Bandama na premier ministre. Bolo belo côté. Bo bangani. Mais il bien pour toujours qu'il y ait une élection. To ko expliquer. Na ina lombangu awa na bigo docteur Kabe. Docteur Kabe na courage akaye na courage nae na détermination nae. A lobby qui concerne le sida. Bon kono sida eza maladie moko oyo to banda ko bulango la lokuta mais auto komi comment même na ba quartier ke bato bazobela sida. Lelo docteur Kabe azosala appel. Le lenya mundele asali ba kalma ya sida. Le lenya pa docteur Kabe na ba recherche nae. A salipe a ekisi yo moto za na sida lolenge bokina na bakabinda na bakalembelem kozwa ka bakisi lokola bato ya cycle lokola bato ya diabète nde docteur Kabe alobi boya awa wezali climatisation ezali Fabrice pe ayamba bino pole ba su sida sonité nde bokina na kabinda na armée sali kozwa kisi ofele nde docteur Kabe awape asali ya ekisi bokeseni ya mundela moto mwindo po mundela asalaka na emballage mais moto mwindo aussi a évolué asala ya emballage to parce que docteur Kabe qui concerne sida oh maladie incurable de tolobela oh diabète oh épilepsie oh boye oh lelo tolobela sida docteur Kabe mbote magazine tokomi wapi et comme chaîne tokomi wapi. Merci. Merci ndako Eliezer, merci mwana mobali oyo nzambe apambu na yo nani nakotana na yo te nakosala manso mikolo oyo okoya komona ngai nazotambola makolongolo azolana posa azobenga ngai pe biso amona peda docteur Kabe Eliezer Tambwe opesi siko mot d'ordre nde nakosala yango ba fotende ko Eliezer na lobi bakosala yango nasena sali yango soko boyibite nasena sali déjà il faudrait campagne ya 2023 oui. Et ça quand ba député de leba kozoma te na lobi boye donc ndiye ba 100% voter ndeko Eliezer oza fier ya kozala citoyen congolais na kwe ofandi komona bazosala muluba mabe na kwe ofandi bazofala butetela mabe bazosala mongo mabe parce que RDC na 145 territoires ils ont un dialecte plus de 400 et quelques dialectes ça dit ba tribu différents nao les ont les kana malemba nkulu ils ont la carte ya Rwanda te ils ont la carte ya Uganda te image ils ont même la téléphone oui kolobani merci ndeko nanga Fofana merci mindu pona ngai il faut bazongi sa Congo bazongi sa province donc soit ndele za la boso 11 provinces. C'est longa. Et puis, il y a mi balé. Naza na posa yako yebisa ba Congolais tous à l'éloko moko. Omoni na vie. Botala na exemple typique ya ba égyptien. Denge ba kembisaki ba Israélien, mais ba électeurs zalaki. Ba Katanga baza ba ndeko na biso. Baza ba Congolais lokola biso. Nazana eloko ya mabete nano ba contre ou bien
nga naza pour te mais naza na pour ça c'est le message idée ya kobomaka bato message eza boyi bandeko na nga il faudrait kokotena kosambela bolongola esprit démoniaque selon nga faut kozala eloko moko selon nga nga na koko yebiso ke naza na ba hectare des hectares na bateke mimi na Kinshasa toza na mapango te ba hectare nani nayoka eloko wana te tozalaka bien en tant que toza bato moko na puti bazobundisa ekolo nyonso tu oyo ya Congo na kokota na bitumba wana message oyo ya ngai eza kaka eloko bo ifo kozala yini parce que soki tolobi ke bakongolais ifo tozala yini eza koloba boyi nani parce que tribu na biso na RDC toza 450 tribus biso totambola ebele neti na bakavu ndenga na vande kuna malemba ngulu kuna koloba pete kutu wana nasila koma na twisi na malemba ngulu kuna wana ezalaka eloko wana eza elelo te eza eloko moko biso moko nyonso toyeba banda kopesa ba biloko kuna tosa tobake neti ngai naza na frontière moko te soki nalingi natambola makenda esika moko na est na mboka oyo ya Aru nakuta bandeko na kuna bayambanga mpe bien ça et puis na ba Congo awa na tiela ba frontière tout ya Kabinda nasaka kuna dernièrement c'est nani mois passé na kekuna eloko moko te ya mabe za kuna te eloko na koyebisa ba congolais kende ovanda esika nyonso oyo eyebani keza na limite frontalière na yo ou bien oza na Zambie oyebi ke non naza na frontière ya Zambie yango yo kende ovanda na frontière wana mais kokote na mboka ya bato te vanda esika soki eza kote ya nani ya Uganda kende ovanda selon ngai selon nga constitution epesi congolais nyonso c'est ça ya kofanda kasi nyonso alingi mais selon kozala mongo modeside kofanda na tiela ezaka frika tolobela yango mpe eza actualité mais awa malade ekirable tolobela yango fabisa yamba bato ndenge na ndenge mambo etali cycle tolobela yango lelo ozwali obi osali ba recherche na yo ndenge mundela asali calmement o bato asida bazozwa mpe bazoya na basanté normale lelo docteur Kabeyo mpo olobi osali ayo recherche depuis na Kabinda no Kabamba bokasa obalaki koloba ke non moto ya sida ayoki malamu moto ya sida ayoki malamu toévolue tobeti 5 ans 4 ans 6 ans lelo oza quand même fier ya kosala appel na bato nyonso baza na sida mpo sida pende ezali mpe sida ezoboka yango eloko na babi na ye lelo oyo malade ekirable tolobela yango na bana ya autiste oyo babombaka na bandako lokola bandoki oyo babombaka na bandako oyo papa aza na mbongo abebisi mwana lelo aza na besoin to évolue na deux volets bana ya autiste na sida mais autiste mpe olobela yango ebele batémoignage nango mpe eza qui concerne sida po eloko ya poto sepele na yo ozalaka na badétermination mpe soki ozwi nzela ozongaka nsima te oza lokola ngai qui concerne sida na bacongolais nyonso bazolanda yo oza na Inde te oza na France te oza na Belgique te oza awa na Barumbu Kabinda qui concerne sida bato bazolanda yo information ezali nalobi boye ndeko Fofana na korépondre na yo bandeko ya VIH sida bosukisa ngai Congo eza ya ngai eza ya bino zala interprète ya congolais oyo alandaka monoko ya mboka na ngai te ou bien zala interprète ya bazali ya bamboko songolo paka même ba pays limitrophe c'est ça eloko na koyebisa bandeko na ngai boye VIH eza zéro po toza na batémoignage bosukisa ngai mpo na sida ndeko na ngai VIH
nalobi boye mutu naza na posa na mona penza ba toma mboka oyo eza mboka na ngai eza mboka na bino nazo déclarer boye na ngana ba ndeko ya VIH sida zambe naza na posa na mona ba towana soki oza penza toma ya famille na yo zuwande kona yo toma ba toma kisasa yango omondenge na sukisi ba congolais na ba congolaise na sukisi bino sida eza wapi bandeko na ngai ye nazotambola kisasa nazoluka bandeko ya sida ya VIH nazo dénoncer message eza message pour la mobilisation koyebisa bandeko ya VIH koyebisa bino ke likambo wana bu nazali na VIH nazwi yango na libanda na Manyema tambola ya Manyema na kotaka lemiwa yango sekutube na VIH nde na ye nakoya kwa ba ito sukisa ye na ye pona osukisa papa sukisi ngai po VIH wana vraiment bandeko puisque na moment oyo naza pena ndenge nazalaka je suis en forme là je vous dis la vérité nakoki ko mentir te pona pesa motu non nazoloba nde po comprendre vraiment que non oyo ezalaka oyo alobaka asalaka yango. J'ai fait des examens moi-même. C'est pas dit que naïe vous a examen awate. Na saïba examen ngai moko. Et là c'est na vie pour na taïba symptômes on a zaki na monyo sur les sociétés. OK, yo c'est ce test moni si des até tomba la moka boyo lo biki. Non, en tout cas c'est des tests na senti que ça va. Test bi bo si des até. Papa ngai na koko ça été pour ngai moko dans tout nanga. Na combien de jours au sali a pas docteur kabisi? 2 semaines déjà. Ou ya moni ke so moni ozana tembe na yango yaka yo moko koma pour ya kosuki ça tembe. Katena yaki na maladi ya VIH. Malade ya VIH. Yo yeba ndeni koza malade ya VIH. Na ndenge bayebisa kinga na hôpital. Okenda na hôpital ça ici test. Mais bakoko ça opé est-ce que ezali place moko to kenda o mixa lisusu po za confirmer. Na kende ki de hôpital. Ba yebi ce que za bongo. OK. Sikuta ngoye awa pas docteur Kabi ko mindengeni. Na komaki awa pona kuzwa traitement na ndenge tomona kanenge na TV ninga zoloba na kolakisa ndenge batebele bazotatolepa na ye ninga na mekaki kena kindi kokutana naye sima ya kokutana naye apesinga bakisi kelandela bakisi na landeli bakisi na meli très bien esalaki une semaine moko njoto ikomi makasi deuxième na kumosala misala pe nazo continuer kuzwa akaba kisi nazo yoka nenge nazala koyoka liboso te teke liboso bando travailler te bando sa misala te ozaki na etani ntango bamemaki yo awa kokende kaka kolia nazolia te misala makasi nazo nakokaki te lisusu kosala me na minute nakomosala misala tomoni mama awa makambo mama zokoloba est-ce que eza makambo solo to ezali makambo moko bosali yango ba théâtre moko po eleka na télé nakoki okata maloba te naza nano premier témoignage ya mama parce que azali mama propre oyo aboti ngai toyaki na ye vraiment na temps moko boye oyo ke moto akoki kokroire te ke akoki kobika totamboli na ye na bahôpital mibale ya liboso bakangaki na malade ya sida ya mibale mpe babikaka la même malade tomonaki vraiment solution esukaki et tout comme qui na ba niveau même si à kolela ndé tu as causé un peu moins décision ko mais pas docteur Kabe c'est que comment tu na niveau na oui comment tu na niveau na et sur italien elongi boy elongi kondi donc santé kei donc on dit maté que moteur comme ça ta journée à lobby ya solo oui mais si quand on bokomi ah oui pas docteur Kabe ni ne ça mais oui tant que komi ah oui pas docteur la première chose à assurer que biso que non maman koyo connaît bien alors par rapport à l'assurance naï tous qui na ba doute loko na bato bazo na sur la TV tous qui vraiment na ba doute que non docteur vraiment ko ça quelque chose té mais tant que ça li 3 semaines ya pamba tout moni vraiment maman longi fongwami donc inutile même si au kende que non to la data ba qui sont to likuto ki malisusu pour que tout monde que maman ici déjà biki naza na mwana azo souffrir to abande ko souffrir na hémophilie. Ça fait un temps, na monaki ba publicité na TV, ngaipe na yaki, na meka, na tala soki ekoki kusimba. Na zui na monaki si, awa pa docteur Kabe, je crois ça fait 3 semaines déjà, au moins na azui kisi. Soki na ndimi na témoigner parce qu'il y a une grande amélioration na santé à moi comme on a
quelques bobos abande kola mukanango, des douleurs des fois na mikuwa, mais na moni penza changement ezali. C'est ce qui m'a poussé aussi ngai pena placer un mot pour na koyebisa bande que la médecine plutôt naturelle, les akara otozo kanisawana te, que c'est de la sorcellerie, tout ça, kisi. Mais na moni qu'avec des plantes pour na moni nanga ilo omsute moi na bazo pese ba kisi banzete ya kotuta makasa ya ngoka ka bazo pesa e aza mwana mukie mais nazo forcer malgré goût nango amela ameli yango pe na moni un grand changement. Nzalaki na malade ya tuberculose etungisanga makasi depuis mboka na melimeli bakisa ya bamindele na yena kichasa na melimeli bakisa ba mindele lisusu esimbi te. Donc par rapport à ça, c'est na makila pendant 2 jours, 3 jours. Na moni réalité te maintenant donc comme pas docteur Kabé, na moni relaxation déjà du maki, na ça na bien, na oki déjà na bien. Bando nyonso ba bazobe la tiber, ba ya pas docteur Kabé, au traitement ezana ngo ya solo. Bon na gembe poluka ici pour la problème ya asthme o etungisi ngai ba mbula ebele depuis na bodama nango. Bon maintenant on n'a pas docteur, c'est un mois produit, il bannit déjà au Sunangai. Parce qu'on va nous sentir le changement, plus qu'un dingue à la qui de bousson. Et pendant ça, on est les bousson. Bon, nous avons un problème de respiration, surtout tellement, on a tellement de problèmes. Depuis la bande, on a ici en haut, et ça n'est pas même 2 semaines, on a sentir changement, ils ont contacté avant d'assister ce traitement. Non sur gorge nange vimbaki nazali na cancer na gorge. Ozali na cancer na gorge. Oyebaki ndeni ki ezali cancer à gorge vimbaki na ndenge nini parce que tout le monde peut latir la maman un peu retard les est-ce que ko la biso te total la gorge on eza ko vimba kaka to edimine par rapport ndenge na yaki na ndenge na sikoyo gorge ekiti kasi elamba olatele oni eza style na yo kana za musulman ya solo tomoni yo awa kasi olobi ozaki na gorge vimbaki olobi ezaki cancer ya gorge nini esalemeli yo est ce que ebandika mbamo oye pas docteur Kabé to omekaki kozwa mpe batraitement na ndenge mosusu kote mosusu? Bon nakinaka kozwa traitement kote mosusu o nalia babiloko ya ngai nazolia biloko ya ngai nalie panda bapesaka na nalia panda 1 mois nazoliaka biloko ya ngai nazomona changement te nazongeli bango o continue ka na régime mwana na continue mpe koliaka biloko ya ngai nazomona changement te nde navandaka na ngai ti ndenge namonaka docteur Kabé na télévision ndenge mpe nalobaki naye nano pas docteur Kabé awa na ye awa namoni mpenza solution ezwami eloko emeninga eza maladi oyo nazalaki nango ntango nayaki ngai nauti Chikamba nakendeki na centre nganda basalenga baexamen nyonso me bayokomona na mosapi na ngai oyo ya loboko na ngai ya mobali ezalaki ya kovimba makasi ntango napotaki na scanner bayebisi nga ke ozali na goutte kutu wana moto esali yo bongo alors nani mokuwa ya kati ya mosapi na yo wana ebandi koliama na cancer ya solo. Alors yango ntango ebisaki nde wana ke nazela médecin oyo azalaki kota soki wapi soki aye nde ayebi makambo ya mikuwa aya kotala ngai. Alors nasalaki 1 mois médecin wana abengaki nga mpe te naye komona mokolo moko boye ngai na télévision na ndako na vande nazotala bilili namoni docteur Kabé azalaki koloba bazalaki kopesa batémoignage na ye ezalaki un certain dimanche bapesi batémoignage eloko wana ekuse ngai mpona ya tokutana na ye ntango na ye tokutani na ye nayebisi ye makambo na ngai alobi te okobika abandi pesa ngai bakisi awa nazoloba eloko wana epasukaka mosapi na ngai epasukaka ebimaka tufine ebele ay moment donné tufine ekokatana ebimi bapota yango nabandi kolandela bakisi na ye awa namoni neti mosapi na ngai ekomi normal ekeka na baputa nde ezali eloko namoni yango wana il faut naloba yango pe bato mosusu baza na makambo ya boye maladi ya boye neto ya ngai bayepa na ye mpo bazolobi. J'étais vraiment malade, j'étais dérangé vraiment
la maladie moko ezalaki un peu bizarre comme ça. Maladie wana esalaki que na voyager pour awa bamonaki vraiment bakisite. Alors na aux États-Unis médecin kuna docteur États-Unis batali tout bayibisinga ke malade oyo kombo nango salmonella. Alors eza malade moko pasi soki na Afrique vraiment okufa ozala vraiment invité. Allez, aux États-Unis bameki ko lutter avec des antibiotiques tout bazo silisa ngo te mais bazo sala que et doser hein et diminuer muke mais ko sila nango ezosila te. Alors tant on a ipsi bango ke nazozonga na Afrique ba ipsinga bon zwaka traitement boye mais là ka kishi moko sifa comme ça tant ozo melango chaque jour et ko sala ke et atténuer maladie yango mais ko sila nango ndeza pasi. Alors tant on a vendu na ndaku na moni publicité ya docteur Kabe ye à lobby baya pana ye sauf kaka liwa et bembe kaka nde yate mais so mutu aza en vie malgré phase nyonso ko koma nango boya pana ye. Alors nga pena ye na moni docteur Kabe, on s'est parlé avec lui et puis toye comprendre docteur Kabe bisinga que non ngai na kosilisa malade. En tout cas ça m'a étonné puis nazala vraiment sûr te nandima kite mais yazo ebisanga osilisa ngo na ebise bon to meka bandila na kombo maladi wana bande comme suba yoki ngo bien te kombo nango salmonella. Donc wana il faut que tala ngo na YouTube beti salmonella na YouTube komona ba bimisela yo sorte ya malade ngo. Siko ya yo comment déjà na stade nini parce que là vous suba éviter ou bien ba obazana ngo ba yebi peut-être te stade nini oyo malade ngo ikomela ki na nzoto na yo. Eza na ba symptômes moko vraiment ya mabe malade zo bimisa ba pota ozo bima ba pota moko na makolo zo vimbisa nanu makolo komona makolo vimbi ta makolo zo vimba. Allez omoni komi ko sala mukusa makasi tango ko gratter mukusa kwanzi moi omoni bimisi lokola moi pota après pota wane komi ko bimisa lokola mai moko un peu jaunâtre comme ça ezobima donc bilamba ekobeba yo kozala vraiment à l'aise te ata soki ozala na miso ya bato ekozala pasi soki ozobela vraiment malade wana eza bamaladi moko ya soni vraiment po mukusa nanu ndenge ezosala vraiment ya kosakana te. Alors soki oyosala obongo kozala très fatigué okoka kotambola te okoka nini te donc ozala à l'aise te na bapota wana na kovimba ya makolo oyebisango kovivre okotambola ndeni. Est-ce que eumelaka déjà? Oui, ezwinga ya à peu près 2-3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. On a sali na malade wana na nzoto. Alors tant on a eu au moins un docteur Kabe. En tout cas, je vous dis au moment où nous parlons ici, en tout cas, nazo comprendre été et disparaître. Temple eza kolobaki et c'est comme makanisi ya batu esuki ya nzambe bandi. Baton de Moïse na vie ya kopamba te. Les bâtonniers au bazobe yo ya ba congolais. Tango bozolanda message mutu andima message ngana zoloba te. Il faut aloba keza message ya lokuta. Mais ils ont message à lokuta mais tokuta. VIH sida, ils ont virus mon frère. Comme l'hépatite. Bateau bazana ba sida. Oh là comme il faut calmant le quoi bateau diabète ou bateau si. Ba mona toujours épingé faut faire un docteur Kabe. Na ça la fidélité à bandiko nanga. C'est là où le ba que non, ba égyptien vous mona lelo. Lobby vous zo ba mo cité.
Docteur Kabe, bato bazana ba sida. Pour on a émission mambamba et au malade incurable otolobe lango. Qui concerne sida na mukusi. Sida est un virus mon frère, ils ont mon manzoto. CD4, ils ont matata. Ils ont premier CD4, ils ont kita. Nazana pour ça, problème est tel il y a CD4. Ce que vous avez que vous avez sida. Bosu kisangani na kisasa ya ngoyo. Bozara na toma ya famille na bino. Boye na mwana penza mo oya yoka kate me azara sida. Bon mwana penza affrontement boyo kaka azambe. O mokili boye na sala boni zambe. Na bituma na lobi na bino boye. Mais on a des ba ibi penza keza suka penza sida papa na lobi boye sida abu bien. Boso Kabe a outizam qui ça c'est la recherche noé moi ba témoignage moko motoye moko ai a bazo traiter lobi motoye moko ai ketin mais on va kisu na ba hôpital on a vu qui c'est docteur Kabe abandi expérience depuis 2018 lelo aza déterminé ya ko lancer défi c'est ça moto nyoso o aza na sida moi c'est que moi j'aime chez lui courage naé pe au 15 jours Fabrice abena ke non ba kangi docteur Kabe au 15 jours que notre docteur Kabe va soda va tondi dans centre. Oh alandi biso docteur Kabe a son adresse connue. Na ozo ngisa sumi ko ipanaye aloba ya suka. Poto ligido ça l'émission à 1h du tate, 4h du tate. Aujourd'hui, on a parlé seulement des sujets qui concernent Mambo Italie, Bakasaye na Malemba Kulu. Tout le monde constitution azana apesi moto tout ma kokia ko fanda place toi lingi. Rosa mutete là. Moyo fana kisasa na eza mabele ya bateke na baumbu mais ofani na kimia juno yoka na este ke no bandande batelemeli batoboyi toboyi apaka mambo ke Rwanda nde azomena biso c'est tout oh tout azo dénoncer mais oh ezo le kana grand katanga trop c'est trop pe akokamwa silence radio y compris na bato bazolo bazaba congolais oh pe bato su Congo ndima bangoti maman a mis comme ça va congolais na makasi tout le monde a peu bolingo na yo na lolenge ya kobatela ba congolais na mwa makoki to na ndenge nzamba pambolio docteur Kabenza ba pese bwenya ya kozwa nzete ya kozwa kasa pe kubikisa ba mais yo zimbongo olingo comme président mais tout le monde a peu lolengo banda ko teka na boutique comment ozo batela ba ozo teka na ba mesa yango na lobi docteur Kabenza yo mutu za na sida Tomo na ndenge oye awa yo benga ngai mwana mboke penge fofanga lelo bazo benga ngai wazalendo tuza ba patriote penda solo mbule beta moye beta bino monde ko rendre compte boko yeba fofana na 5 oyo asali nini si ya pour tambola na tambola si ya pour dénoncer na dénoncer si ya pour représenter na représenter bino mais docteur Kabe aza toujours présent. Sida eza lokola malaria na kati ya mboko eza ebele tika mambo akobata tia ozwa bakisi na kuku zwa courage bima po eloko ezoboma batu eza nini soni eza nini souci ndenge moto aza na sik ndenge moto aza na maladie epilepsie ndenge po ozwi sida eza maladi ya koyokela soni te zwa nde courage mimona koza moto normal eza nango maladi po moto akotraite yeyo abimi yozo ka soni poani docteur Kabe liloba suka liloba ya suka ezaboye na kuta mutu na VIH te na zotu na ye ozana sida bosuki sangai ngape na kusuki sabino zela ntembe oye na tembe okuta na pena tembe oye na moto okuta na pena moto ujebi ke kaka nkombo oziwana wazalendo ngape na koe mazalendo soko yebi yango bana wana bako fixa ta ba numero wazalendo bako chata numero na imo utela YouTube to chele yo so na zana posi ya komerata mai mama wana olenga na mere mai wana na chela ta wazalendo te boko tena ba la pesi ban de combat patriote mbote pona se défendre oiza mboka na bino ya bako na bino bo défendre mboka na bino oiza mabele ya bako na bino zamba pambo na bino eloko na koyebisa ba congolais tozala eloko moko soki omoni montre soki eza boye
moyen fungomeza il faut ba fungoya nana ko epo pomela ngai congolais maladi na telemende yango ya VIH kuna eloko ezana ngote bosuki sangai ba congolais suki sangai pona VIH alobaka bongo azasir pona message na eza clair eza message ya grand maître eza biloko lokuta eza charlatan papa tokutana ndeko na ngai nalobi boye likambo ya VIH abu pia soko bomisi ndeko na sida lobaka etali makila na yekoza na nzoto na ye na nzoto na yo merci za toujours wa bino epenge Fofana moto aza mpona mosala na bino o bino mo bolinga bofuta ye bofuti o mo bolinga bosala ye bosali bino bopesinga kombo patriote wazalendo nalingi yo mpe olobake ngai naza wazalendo lelo oza DG lelo oza ministre lelo oza PDG lelo oza conseiller loba mpe ke oza wazalendo merci.